Alors, tolinto yeba biyano na yo par rapport ya ndeko mwasi oyo babengi na kombo ya Janine Mabunda ndenge ba député na biso bazwi likanisi ya ko destituer pona yo de boulonnaire Galate 4:16 olobi nini? Nzambe tanga mona kiskata na komi matoi mangongi na Apocalypse 12 verset 7 à 12 balobi Nzambe ayebisaki Archange Michel na Gabriel obibo simba minduki bobengana tata na kadia pemba kombe na msema mabele ponga ina tikala Nzambe bino bozwa kinya na lola. Alors Nzamba bundaki ba ange babundaki babenganaki kadia pemba kiti na mabele alobi le ciel réjouissez-vous, malheur à la terre quand les princes de ce monde est descendu au milieu de vous. Alors parlant na ngina lobanini. Oui. Bonandoki la sorcière Mabunda. Alors déjà na bango ba député wana zoka à part salaire na bango bakata ka bango 1500 ekendaka na kingakati po Kabila alesa ka militaire ne 1500 militaire o ya kenda na bango na ba garde de corps. Alors union sacrée yé vérité na mesa balobi mais bino bozali ba député boko vivre boyite boko za sima batote bino peuple muté votaki bino faut défendre mai ofele minda ofele ila si ofele nzela ofele c'est-à-dire social ya 100% ya peuple congolais mais bino bazolela bino est-ce que vous avez la normale? Alors le binango Daniel Safalobi pour la consultation privée na mokozamboka amona kinde Etienne mtazako le bela iwa mulumba que son âme repose à paix de leur mémoire. Alors non, c'est pas normal. Union sacrée Sikolo et Sengeli Mangwele fait ça la maquille ça là concerne le peuple congolais. Oui. Yamozo Monake, pétition Salemi, plus de 300 députés, nous avons la carte d'état de droit. Eh oui. Les députés Basangani déjà, au moins on va parler du peuple, la population congolaise, parce que Kotikango déjà, la pétition et pas ma pinga, état de droit à marche, et autres à ma Kamurabango, la Kissi Biro et ma Bunda est tombé, majorité tombée, Aoussier tombé, non c'est ça tombé, en attendant il y a discours, il y a Josué, sans un mot écouter les dimanches, pas d'entrée, pas de sortie. Et Ngi Koloba, moi si Ando qui baba la gaïté, moi si Malabo Kobalaye, celui qui trouve une femme tout bonheur, celui qui trouve la mauvaise, c'est l'enfer total. Alors, Abunda Dali tombé déjà, c'est le monde, ceux qui commandent le monde physique, a déjà tombé, vous voyez qu'Angolo a discours à Monokamoko, sans un amour écouter les mains. Congolais nyonso, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, azala déjà na offrande na ya délivrance ya peuple congolais, ata la pasteur ni na Congo pesa, soki ba meko na poto ko pesier, na kisasa na moni pasteur malonga te ko pesa, pona assemblée mezali tomber, délivrance ya peuple congolais. Alors, Kera Mabunda esili na yango lokola Mungu na nzunga biloko. À vous la parole. alors tori elingolo ba boelelo na butu ya lelo fo congolais sokota mabondeli pona maloba ya mokonzi pona dimanche. Je vous dis bien que la voix des peuples c'est la voix de Dieu. Oui. Congolais ba nyokolié ba humilié qui na niveau insignifiant lokola bana Israël. Alors souvenez-vous que Bokozamboka na lobbying juif na kati États-Unis alors bakinini après 40 ans, c'est 35 ans, ok, ambassade d'Israël, les Arabes qui na Congo, Mobutu Bengana Bango, Kabila pas sur relève. Par la poignée sagesse, il y a aigle, bâti béton, pique rouge. Ailleurs, petit Bango et l'Okoya, Exode chapitre 12, celui qui bénira Israël, moi l'Éternel, je vais le bénir. Au moins, qui m'a beaucoup, Bayuda, Bakolo, Masolo, Mene Baklamé Ango, pour la Mokozamboka. Et les soucis de Congo qui a Congo dans polele malheur na bando qui a Congo mingi ba komo na kana ba kokota ke Congo décollage salami en totalité. Et là que c'est Félix qui le bosse cadeau du ciel au Nzamba Pesi pour le peuple congolais. Antivaleur l'union surtout
mingi bakomona mingi bakokota te. Alors discours à chef de l'État oyo ayebisaki bango ya 6 minutes bakoti ba réunion soki 80 fois. Malheureusement Kabila botola bango mayele déjà o bazali ba formation babotola mayele le discours wana ezongisi bango mo mayele ba professeur bakopona bien que no basi ba nager. Ah oui, basi ba nager. Merci. On a bajaloliste bati valeur ya kamere. On bazana ba diaspora ba chatumba. Na bana na bango batoni na kata ba diaspora wa. Ba fabe tusamika. Ba bongoli maloba ba komi kolinga fachi. Nani ba bongoli mutema te. Alors il paraît Janine Mabunda Kimi. Nana Kimi te ndako Kimi azalite bazana kata kwa room. Akotela ki accident. Oba bimisaye banda mboka. Azana kata ya boloko. Azana kata kisasa. Eche tisigela lobaki ke otika bango bakokangama bakokuta na contre mire. Muta kokima zake. Okangela na mwana ndeke. Boya na eli gote. Prophétie eza kokene na kokokisama. Merci de Boulonnais Galate 416 na Bialonayo. Alors to tuna aussi question mo zali ya rotuna yo. Il paraît Joseph Kabila fala kende Lubumbashi lelo. Alors, réponse za pa na yo papa. Pesa biso nanu. Est-ce que keito keite? Batata ba mama ba te ko merci pour que bozo la ngana katia. Et dit no panda sangwa Congo, boya sala mukili na ye. Na banzi peke. Ba makambo oyo tozo lo bala no yo kaka éducation civisme et pas grand prêtre. C'est ça ngandi. La complicité ya lolo. Ba mona ka museka bonzambe. Alors du coup Kabila nana yebaki balabaki que non la président qui dirige pas, qui commande pas. Et boyoka ki Shadara lobike. Il commence à nous intimider. Il devient dictateur plus de Mobutu. Et les gens qui ont lobake, banti valere, ben conscient dans la carte diaspora, bandoki, ba changer, ba election mani ba kolobake. Watati c'est dans mayele. Papa était écouté d'enseignant qui politique a bombé la qui bango diplomatie après 6 mois na diplomatie. Il a kabana ba pesa kala bamboate. Kabila balé le ko la porte. Kabila comme le ko la président de basoso. Kabila comme le ko la dikelele na kata ni dusu ba bokima ya moto okimela wapi. Atilinga ka kende tuka liboso be se kita. Moi na moi si responsable de DGM a dit kita. Fini la récréation, nous sommes dans des états de droit. Alors, le fala kende. Balé pour côté le monde en ndenge sans un amour ba côté le misango. Ba yebisa ki donc on a besoin de humilier pour qu'on a humilié la régime. Oui, facile béton, aigle. Kaka na piki na maloba diplomatie bango mayele. Muta ko bimazake. Et puis mbongo nyoso ba yiba. Baka na kata chantage ya paradis fiscaux. Obo poni boloko. Obo poni exil lokola nganda. Osuki asuki lokola akomi muta youtuber pour annuler là. Ou vous comprenez dans l'état Badion a besoin de 15%. Alors, voyez-moi tout. Tout Badiouel Kabila, le mieux qui n'a souka. Ce n'est pas le malheur est bon. Basaleli Makila Congolais, le mieux qui n'a rien qui n'a souka. Bamutu Bada au Kanana Mtogulmagate. Kabila Kote Kolete à Dana Kitata, à Komimate, Ninde Konaï Josi. Merci Galat 416. Nenge to komona ba enyo so ba travailler kina Kabila. Bakomi koya ko rejoindre mokonzi ya mboka pona yo okoloba nini est-ce que ba trahir côté bazalaki te pona okoloba ni place wana bato ba travailler na Kabila basali makeveli ke échoué depuis mokonzi ya mboka pesa ki mboka na maboko nzambe alobinga na kokoko ko diriger te nzambe zo ebonga akanga bango klebo wa César Ngadi yo le labe César Ngadi yango makasi Voilà, ça c'est un avis. Il faut pas examiner, c'est ça non? Mais
bien sûr. Mutu soka bongoli motema sika. Beaucoup plus confiance à 90%, à 100%, beaucoup plus confiance à 30%. Beaucoup surveiller, beaucoup analyser, beaucoup étudier comportement naïe. Mais tu rien dit bien que Maria qui va coûter na Kabila. Il n'y a pas le babou. De côté de l'état de droit, la clarité, la franchise, la transparence. L'état de droit n'est pas de coca dans ma cambo. Mais pas d'accueillir les autres. José Makile va lui coller là. Et ça facilite. Alors je vais déboulonner le système, pas l'individu. Les gens n'ont pas compris à cela. Voilà l'état de droit et à marge. Un pays va se décoller avec la justice. Même les hommes de Vandi, le juge juste. Alors, Congolais, ce fait là, je vais faire tous les Congolais les millionnaires. Mais pas recette. Oyo, va sortir. Oyo, va l'intégrer na photo. On va investir dans Katamboka. Bango, on a des millionnaires. Mais bamala na ngombe, bamuka na kamere, bachapu ya kamere, bativaye, bamedia na kamere ba Rwandais, bakomi na suka, wacha sisi masolo. Je vais marquer mon histoire, je vais laisser les œuvres. Merci, merci Galat 416 pour la ressource ça. Tolito yeba lisolo ya Marie-Paul. Est-ce que Marie-Paul, ndenge tout le monde dans les réseaux sociaux que Mukonzamboka Kabeli a payé offrande ya Jeep, écoutez 100 000 euros. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors bien que la faute union de d'abord circuler la carte des réseaux sociaux. Mukonzamboka yo n'a pas offert ba millions. Non. Alors où allez nous savons on a caisse à l'état pour payer sa Marie-Paul. Bongo Ofi. Bongo Nyoka Longo. Bongo Evoloko. Bongo Baoto Lebi. Non. Balobi Marie-Paul abundaki na tango ya pasi na IDPS. C'est pour ça va récompenser na Jeep wana. Congolais complété matériel. Alors, Jeep c'est rien. Ya wili. Toyeta abundaki atima na boîte Congo Brazzaville na poto. De lo ba combattre belé ba bimi, ba combattre ba bimi belé. Alors, le lot de Rolobate, avec pour la bouna pour que vous payez. Alors, ceux qui vont récompenser l'État président, l'État congolais, et puis la poche à l'État congolais qui récompenser la Makwasala. Merci, en tout cas, Tokozota Mingite, Tokom na Suka ya interview na biso, Lilobani no koba la peuple congolais, pour na mukola lobby. Dimanche, lokola mokonzi ya mboka koloba. Le peuple congolais partout, hommes, femmes, enfants, jeunes, bébés, sans exception. Oya liaka kwanga ala amisombela kwanga ne libela. Oya liaka fufu amisombela fufu ne libela. Batu nyonso liboso ya télévision. Monde mombe kolanda yango. Oui. Ça discours Marshall. Nikoleka même ya Lumumba. Alors il y a 6 minutes ya kitu ya même de la terre. Bongo ya turi vous a combien? Ennemi kolobake sanza na moi kotelema congolais nyonso taza no frandi na ye abongisa yango pona délivrance ya peuple congolais eza lobby. Merci en tout cas balumumba bakasabubu baya chichi baroziti manga batu tout bakosepela. Merci des boulonneurs en tout cas Tokozota Mingite Totikio au passé bonne journée. Merci beaucoup. Merci na baino so obolandaki biso na actualité la biso alelo. Vraiment lobi mokonzamboka koloba bozala attentif na ba télévision na bino boyoka mokonzamboka et puis to sololi aussi pour na Marie-Paul ndenge to monaki ke ba kabel ba pesier Jeep soit disant mokonzamboka mtapesi mais des boulonneurs abiza mokonzamboka des peuple congolais mtapesier. Et tout solo nabino aussi makambo ya Janine Mabunda et vraiment to comme na suka maso na biso minga kolobeati na peske équipe technique mambo te passe bozali ya Willy Kunda vraiment ya yo yangwana na réalisation Doudoulé ta na mona Doudoulé na bossa na répéter dans na ba doyen oyo bazana ngelongo ya César Ngadi Kleboa 5 minutes avec Kleboa et ya Lolo Swami Bambote mingi na ba petite terre propre pe bazala rati
Valérie Ambia Bambuti non Pesozali. Et puis Misamu, oh, Élisée Pekombe. Et sans oublier 5 étoiles de love, étoiles d'amour, on avait le bureau. Et les véritables diamants, non, c'est les Umba. Naba Lion de la presse, nous, on a pu se nous en bout de passe Bozali. En tout cas, vous restez toujours branché. Check.